Bande ko babolingo en tout cas, cordial bienvenue na chaîne na bino ya K-Express TV. Esengo eza mingi koyeba ke bozala bozolanda na sepelaka mingi ntango nayaka kolobela ntina bafruit balekima biloko nyonso ezali bio. En tout cas depuis nakoma kosala baémission nakoma vraiment moto mpe nakoma kolinga kokonsome bio makasi yango nayaka mpe koencourage no bandeko mpo konsome bio boliaka bafruit lokola fruit tokolobela na mokolo na lelo na nkombo ya avocat. Et là, fruit moko vraiment incroyable. Les gens là-bas, effet moko ya malamu na banzoto na biso, na ba parents, na ba santé na biso. Tokolobe na tia na émission o bolandanga tina suka. So vous appelez moi commentaire ya expérience avocat, comment kete o tia na se ya vidéo poto yo kapé idée ya motamote ko sala biso bien biso saka koyekola du jour au lendemain micronius toyekola kana biso. En tout cas, je suis votre présentatrice Blanche Kibundi Kazola, naza créatrice ba contenu, naza auteur ya ba livre électronique bisika na encourageaka ba maman po ba s'épanouir, naza détentrice ya licence na management, mais nalingaka vraiment nutrition makasi, nalingaka tolia malamu tozala biso en forme to batelaka ba santé na biso nde pe nazo découvrir ke ba bloka kolia pe ko sunga pe santé ya moto ezosala nga plaisir makasi yango na s'accrocher sur davantage na kolisa connaissance na nutrition pona yebaka eloni tokolia au quotidien. Sans plus tarder, bisika bozana lobi bonjour, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Lo sako na bande kwa bangala, abari rafiki na bande kwa baswahili, kiambote zeno za zingi ba Kongo nyoso tatanza mikalu saku muna malukai na bande kwa balu bantuka shalom shalom. Kimia et régner bisika bozola ndanga bande ko bu communiquer pe kimia wana e ko sala bino bolamu na linga vraiment ko promouvoir lingala yango na lobaka na pesaka bambote na 4 langues nationales na biso mpona ko promouvoir lingala monoko na biso vraiment to partageaka ba video kosala biso bien bandeko balingala toyokaka bamakambo malamu o esungaka biso ba santé na biso po ezala malamu a partir ya biloko kolia kaka okoki mpe kosala effort obakisi na baexercice ozolala bien omona ke okoevite ba maladie ebele mais soki oyebi te ezala mpasi yango toya kopesa bato connaissance bato bayeba babanda koveille eloni bakolia au quotidien mpo esunga bango bazala vraiment en pleine forme eza souhait na biso na K-Express lelo toyebela na fruit na ntina na avocat origine ya avocat eza wapi en tout cas originairement par là avocat euti na Amérique centrale pe na Amérique du Sud précisément na ba région ya ba Mexique pe na ba Guatemala bisika masolo pende ya ba avocat ebanda malem ba avocat kokita tina Afrique mais na Afrique ekitaki na ba 16e ba 17e siècle tangu ba minde baiko coloniser Afrique c'est alors que ba memaki pe ba fruit wana ba utaki na on Amérique centrale pe na Amérique du Sud ba na on Afrique po biso pe to découvrir to consommer po mona ke na saveur pe ba comprendre ki avocat ezokola bien na ba climat tropical pe na ba climat méditerranéen ba moni ba memaki on a climat tropical na Afrique bisika pe to moni ke ba fruit wana ekoli makasi ba bazo consommer ngo pe makasi na ba mboka na biso kuna na Afrique. Yango wana siko omoni ke avocat bandeko na ngai ba recherche salami ebele même na mboko nga na vandi na état nga na vandi ya Ohio ba scientifique o ba vandi na Ohio yebo baza ko évoluer na ba université ba salaki ba étude la kisaki ke ba nutriments o ezali kat na avocat yango nde eza ke etape ko aider pona ko prévenir maladie ya cancer donc ba cellules cancéreux o ezala banzoto abatu soki mutu ba cancer o ya oral toki mba cancer muso ezaka na monoko na mongongo mutazui cancer mais ba étude esamaki na mboko nga na vandi na Ohio etali ke toko liaka avocat mingi et ko prévenir même ba cancer oral okozala malamu eko éviter penda ba cancer même ba situation ya ba rein bandeko na ngai so dans la problème ba rein ndeko na ngai liaka avocat mingi avocat eza bien eza ko aider fonctionnement ya ba rein na yo ezala vraiment efficace eza vraiment efficace liaka avocat ba rein no ekozala malamu na kati avocat bandeko na ngai potassium pe eza makasi na kati yango de sala ke ezo cha équilibre na ba rein ya mutu to ozala mutu ozala ce soit ba rein et kozala maladie ba bengi hyperpotassimia te
liaka avocat mais so oza na hyperpotassième elakisi kozala ba potassium ebele na nzoto wana fo o éviter kolia ba avocat ebele wana fo mona monganga na yo mais so oza noka na santé normale à part ba rein oza na problème ba potassium en excès te lia avocat ekosunga pe ko aider ko contrôler situation no ya ba rein na ndenge ozo pe ba traitement très important bandeko na ngai po bato bazala ba rein boliaka avocat boliaka ba avocat ekosala bino malamu bongo siko ba avantage ni na pa o na lobeli o ezakat na avocat eza na ba avantage ebele eza vraiment fruit moko eza vraiment incroyable eza na ba avantage mingi na banzoto ya bato avantage ya liboso avocat ezali riche en nutriments. Donc, avocat quand tout le monde a bandeko nanga ezali vraiment une excellente source ya ba vitamine pe na ba minéraux essentiels. Ba vitamine ni eza kat na avocat bandeko nanga na kat avocat ba vitamine eza belé lokola vitamine K, vitamine C, vitamine E, vitamine B. Eza pe na ba potassium ebende na lobi eza pe na ba magnésium ebelo eza ba minéraux na kati ya avocat yango la senga surtout liaka avocat tous les jours surtout modérer consommation et ko nuire biso te kaka avocat la bande kolanga ekosunga santé cardiaque na yo mutema na o ezala malamu mutema na o ebela te avocat ko soutenir cardiaque na o santé na o cardiaque ya cœur na yo pour fruit na avocat eza riche en graisse o ezakat na avocat eza ba graisse ya malamu ba graisse o eza ko réduire ba taux ya mauvais cholestérol et puis eza ko aider ke nzoto no ebimisa ba bon cholestérol ba étude ntu pe salamaki ka na Mexique po ba mbaba na solo avocat ba scientiste bon ba saki ba étude ba monaki ke ba bon cholestérol ou ebimaka na avocat et kotaka na nzoto mutezaka na 22%. Donc ça la pourcentage mo ya bien kotaka na nzoto mutu et ça la ka bien pour ezo ko réduire ba mauvais cholestérol je m'excuse na 22% et puis ezo kota ba bon cholestérol na 11%. Très important bande ko chose consommer avocat aux la pomme cardiaque et ko favoriser vraiment santé cardiovasculaire na yo malamu recourir na avocat pour na cœur nous ala malamu ezo favoriser pe la digestion. Pour les favoriser la digestion parce que ils ont contenu une grande quantité importante de fibres na kati. Na kati ya ba fibre na fibre nde sala ke o digérer ba biloko malamu ils ont facilité digestion na za malamu ils ont prévenir ba constipation ils ont vraiment très malamu tant ozo consommer avocat pour ba fibre o ils ont kati na avocat yango pe sala ke ils ont contrôler ils ont gérer même ba poids ya nzoto ya mutu. À part avocat, ils ont des aliments pour que les gens aient fibre, pour la digestion, pour la poids, pour que les patates douces, c'est bien pour la fibre. Au courant lié sous ba pomme pesa bien, ba fraise pesa bien pour la fibre. Et au sungayo makaso dans la pomme, il y a ba constipation. So lingi digestion dans la malamu. Recourir na bloco na tangelio entre autres pe avocat. So ko modéré car koliango tous les jours liano malamu. Au moins la cause na pomme, il y a constipation te na nzoto na yo pe ko gérer ba poids malamu de na bika tenir élevé à fibre o ezana kati. Yango zo sala ke esunga mutu azana ba poids ya malamu tango zoli avocat omona kezo longolo banzala ezo favoriser la satiété ezo longola ba nzala belé ba petit belé bando lia mukie pe bando gagner ba poids mingi te ezo contrôler vraiment appétit na yo eza malamu mingi donc consommer avocat kaka avocat la bande koza ko améliorer santé ya poso na biso santé oculaire na yo bandeko so olingi posono ezala malamu so olingi suki na ope kola malamu bandeko na ngai na kati avocat ezala ba antioxydant makasi yango nde ko favoriser santé ya suki na yo santé ya poso na yo tolia avocat ezala vitamine E makasi na kati eza ko aider pour na hydratation eza ko aider pour na élasticité ya poso ya mutu vraiment eza ko favoriser cheveux forts pe cheveux ezali sains batumi omona zo tchaka ba produit suki kola mazo yebate ke esenge na pe a recourir na alimentation o ezali saine po esunga suki na ekola malamu omona ke suki ekola mbangu te bando kola na difficulté po kolia na yo peza malamu te soko comprendre ka ba bloko tolobela ana ke express esenge to lia po suki ekola malamu omona ke ando ya ba produit zo tchaba ou zo tcha so o changer pe ka régime alimentaire na yo yango po esala ke suki no e bando kola penza malamu pensez na avocat bande kolanga
soko lingi pena santé ya suki non ezala améliorer liaka avocat tous les jours ekosala yo malamu kaka avocat la peza ko améliorer fonction cérébrale eza ko améliorer fonction cérébrale poza ko contenir ba acide folique o ezali ko sunga pena ba nutriments na kati na nzoto na mutu pour e fonctionner malamu pour makambo nyonso eza malamu eza ko éviter même risque ya ba maladie neurodégénérative so olingi ba maladie ya ba cerveau ezala te liaka avocat bandeko eko améliorer fonctionnement ya cerveau na yo eza pe ko réguler ba glycémie na bandeko bazalaka ba diabète en tout cas ceux qui bozoli avocat mingi ezali faible en glucides et ko sunga yo ba graisse eza na kati na avocat ezali saine et ko sunga pona ko stabiliser glycémie na yo ndeko nanga recourir na avocat et ko sala yo malamu pona bato baza na situation ya diabète et ko sunga bino bo hésiter te boliaka vraiment avocat vraiment avocat eza fruit kitoko nde na lobi bata ba rein boliango so zana na excès ya potassium te ko sala yo malamu mais so ozala na situation ya excès ya potassium fo mona munganga no yenda ko peso ba conseil ebele oyo ko sunga yo ba spécialité ya ba mexicain on alobaki na bino nde bango ba monaki vraiment que ba bon cholestérol et botaka na nzoto ya mutu tango mutu azolia avocat presque tous les jours na 11%. Yango na vraiment to recourir na avocat. Même parfois na biso to lingi parfois na biso ezala efficace, parfois na biso fonctionner bien. Na bato bazala problème parfois ba livre. En tout cas, lia avocat et ko améliorer foi na yo bandeko ko fonctionner malamu. Eza meilleur produit pour la ba foi. So comme pena désespérément vraiment au désespéré na situation ba foi na yo bandeko tango zo mela ba kisi zo moi que changement makasi ezate mais ce que associé pe avocat na kati ya traitement na yo au mona ke ba foi na yo et ko fonctionner malamu situation et ko s'améliorer kaka na nzela ya fruit kaka ya avocat ba fruit auto négligeaka eza ba mususu ba linga ka fruit ata mukete ndeko nanga ozo sala erreur liaka fruit et ko protéger ba cellule ya nzoto na yo et ko aider yo penza pour nzoto no ezala endommagé te liaka fruit ko contribuer soko melaka kisi ozolia ba fruit bien au mona ke makambo nzoto no ekozala malamu kaka avocat nde la lobaki na ba vitamine E na kati vitamine K na kati yango nde protégeaka foie vitamine E na kandenge ekute na kati avocat soko ozolia ngo omona ke foie na yo ekozala malamu foie na yo ekofonctionner malamu po eza ko calmer ba inflammation ba cellule na biso na ba nzoto to recourir nango ekosala biso malamu en tout cas kaka avocat nde ezala ba potassium ya bien eza ko aider pe ba tension na biso ezala normal bato ba dans la problème hypertension et ko aider tension ezala normal ezo permettre pe problème vision ezala améliorer sur dans la problème ya vision oculaire et ko sunga o bando ko mona malamu et liaka avocat tous les jours au mona ke et ko sala yo malamu vraiment bande ko ya on a tena ngona ko yebisa na moko na lelo naza na recette mususu na kolakisa bino na video mokie na ko sala na ko taisa bino ndeni bosenge ko lia ko sala te ya avocat et ko sunga bino na ba makambo ebele wana na kosala prochainement na video ya mokuse kotalisa bino ndeni ya kosala te ya avocat pona kofunga na ba situation ebele oyo etungisaka bato ebele na mokili vraiment bisika bozali nzamba pambola bino boto continuer na ko se soutenir bokonne na kolandanga la chaîne oyo na koyela bino ba idée ba makambo malamu ba stratégie ya malamu oyo kosunga biso na vie na biso ya tous les jours bisika bozala lobi que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, que Express TV on se revoit prochainement. Merci. Ciao.